Yo manda chante ba moni mi kate to deni. Ba faire ngona ba rêve na bango zala ko yemba ko ba manda chante. Na bien mambo ye. Mambo. Film sera na internet. Et film ça bon on a kila makamba voix. Ngana ona ba boye manda chante aux aprendeni. Na mambo nyoso oya sala na ko. Soki na lobi maître bolobi azimbo esenga mbongo. Ngana ala bazali ne prêter. Bon on a fini mal. Producteur aïe abi que non funa mema yo na orchestre manda lo bani te mema kanga motiko orchestre moni de to batani faut ko yeba basala une sélection voilà il faut ko yeba kana vie et maman na jata memi batu nyos presque orchestre nango bazana combien de personnes yo chaba no asali pe sélection ah maman azana na combien de musiciens ba musiciens wana ba kipi balongoli mama ya komi nanu na niveau akoma kinanu na niveau mais événement ba kende ko sala basalité te akoma na niveau mais mama batune na poto te ba meka ba ona ba Cameroun dawa amboka moko boy otala bango mais prince dangola otia ko de la même danseuse na poto danseuse akimi na Cameroun yebisanga mboka lokwa Cameroun ku danseuse akimi Afrique du Sud faut contrer za la kuna yo zora ba tebelo même bon Afrique du Sud dépend ko wala fala banana no malema nde yali asala kakena na ba masonge ba songe bataboche le père papa yoyo c'est na ba Afrique du Sud taboche akimo taboche akina ba Dubaï ba Turquie akima na Paris Dubaï na taboche akima na Paris tout la mosi ya Zaza erreur ya photo clone na si jamanda est-ce que vous avez tout à Congo mobimba balobaki boye ke musique na kati ya Congo na étranger na diaspora ezali te na yango toza na bapourparler na bandeko na biso oyo bazali awa po basala éveil patriotique oyo ezosalisa lelo Congo towanga na tosoka na bango besilo sotoki badate tosoka na bango mpo bapermettre biso tosalisa bandoko na défile oyo kobeta concert te babako en concert mais tokoloba ta mosusu po bango kokutana na bandeko kokanga na bongo sino eza na ndenge ya bomoko tokana bango tokutana deja baa na ville Saint Georges bazosala réunion mpona kamba ebi ke mutamima lora tendance na etat nani na bakotasi na poto eza nani wereson toyebi ke kuna ke na asala mosala nini journalisme yango nde futelaka ye ndako ti asalaka yango lisusu te pendant 2 ans asala yango 2 ans te il y a plus de 2 ans oyo ye moko alobaki boye na maloba moto asalaka nini su makambo wana te abosana nde makambo wana badéontologie journalistique makambo nyonso abosana yango. Est-ce que vous pensez que tant que vous avez sous chargement à gérer votre presse, vous pensez que ça va bien? Mais ce qui est Makambo Tangela, Atoko Miko Bobo Sanangote. Na lobby boy. Mais na zone bataka. Na bi Makambo yo tanga la classe. Idéal. Tellement à répondre positivement. Le voix d'ailleurs. Batubayate, obanda bango mabe. Invitation à la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Nous suivons à ce net moment sur votre chaîne Congo et Sengo officiel plus télévision. Aux angles émission na bino bolinga ming cléji show cléji moto hein to banana na biso na show to sura na biso na lo ndeka to sala kopa onde peka ekendela kopa onde ekendara. Merci na batuto balandaka biso, merci na babone nyoso to bakambaka biso balandaka so bakambaka biso po batala biso o balandaka biso, merci na bino pena, merci na Awachi Basu, merci na Katifola.
le lone na partager plateau na ngana bango et puis merci na général manager Clovis Fimpa Mayamoto celle griffe du moment to rola ta griffe on a loma SMP vanda bisora na mutu na ebité soki Armel o mbaro fongolela nga déjà plateau na bomo na invité na ngoto kosola na bango lelo to ana DCG o to kosola lelo les affaires Laura Tendance à Kimi selon ba golom suska Kimi na mbongo ya ba journaliste et puis manda chante ba musicien ba Kimi na poto avant même abeta conseil ba musicien ba Kimi manda to kozwa ta kosolango 25 minutes de li solo tozana ngo to kosola na mtena banana awa to na banana kati bino mombo pona na mutu mona banana nani tika to seka Madame Awachibasu. Awachibasu. Fola. Ça attend boulot ko kati boulot. Awachibasu. Rapidement Tout ça taille ko ça. Bonjour. Bote na yo ndeko Clésis c'est mon comboso de la presse congolaise balobi mobala mwindu donc so ngala ningara so na yo ouais moto pona lobaki ba ndeko balandi biso soki tolobaki mabeto pe malamu bino botikela biso be ba commentaire na bino na gasio na kogisu ko se présenter te po ezanda kuna biso mais respect na tonton Clovis Fimpa et maman Doris Fimpa et pourquoi pas l'âge du stade de Martyr tonton Guilan Fimpa et bonjour na Kati Fola, bonjour na bandeko bakolanda biso pe bonsoir na bino o bakolanda biso na butu. Voilà, malheureusement. OK, Kati Fola. Mbote et puis bonjour. Tous ensemble. Mbote na bonjour. Tes ablo mi balé pe ba te belé ba terre. Voilà. Mbote a sali. Voilà. Mbote c'est sali. Non, Mbote. Bonjour mokolo malamu. Mbote en fait et ça. Bonjour les amis. Ah ouais. En fait, Mbote, ça sera bonsoir na bonjour. Tes métros sur la paix moi nam. Je peux te donner la différence de bonjour, on m'a déjà dit ça. Bonjour et la bonjour. Si on a poko elamu na mukolo malamu soko sangisi yango ne bapesaka mbote. Mbote ya sortissant ya Kikongo. Kikongo le roi est l'une en fait là babani langue nationale oui. Et parmi les langues nationales mbote Kikongo est na kati mbote ela soko quoi est kitoko. Donc basangisi mélange ya mukolo malamu na poko elamu. Mais na linga peto mais kampe ko panza maele. Mutu oyo aprenanga makambo. Mutu aprenanga makambo. Ba bibi tout mabanzoko. Kama titi na ko ka be fasi. Na tiki parce que osanga la pesa. Mutu aprenanga makambo. Kulutu na biso Félix Oise quoi. Une fois je lui ai dit bonjour. Il ne m'a pas répondu. Et l'équipe sous bonjour, il ne m'a pas répondu. Na komele sali à répondre. Après explication. Je ne suis pas obligé de faire ça bonjour. Les alara kota pesi batota bonjour tété. Nazo obligé de faire ça bonjour. Mais nazo obligé de faire ça sali. Sali et la sali. Mbote. Ils en a pesi bino mbote. Bonjour ils en a ebiso mokolo malamu. Bonjour, ils ont souhaité mokolo malamu. Non, c'est normal. Ils ont bon. Bonjour, ils ont mokolo malamu. Mbote ils ont sali. Bonsoir, ils ont poko elamu. Mais si on a sangisa na lingala na biso ya botosi. To sangisi na ba sali. Na ba mokolo malamu. Na ba nyonso wana ne to pesa ngo mbote. Ya ngwana mona ngala préfère kokomela mutu sali. Voilà. Au lieu de bonjour. Bato ba yebi na PC mbote. Te biso neto comme ça bonjour mbote. OK. Ya ngomoni na émission mingi ya ba télévision la biso nationale à l'exemple de la RTNC bazala kana branche moko basala ngo mbote. OK. Titre la voix la mbote za na Safety télévision na na Safety Pezali chaîne na biso na PC. Évidemment ah là. Na PC très doux, tonton très doux. Voilà. Du duel na PC mbote. Et puis honorable petit Bitilo. Ampère 56. On a monté
Ouais, je sais. On a eu parlé à la biso. Ok, rapidement. Mais moi, tango bandeko bandaki. Mais tango to kati to tikelo sumaluba. Bon, rapidement. Bonjour, maman Cathy. Bonjour, papa Clégie Zéis. Bonsoir, papa Clégie Zéis. Salut, papa Clégie Zéis. Salut, ok. Mbote na balandinyo so bazo la biso na ko na officiel télévision. Mbote na ba. Oui, bien, so pesi mutu bonjour ba répondre à merci. Ok, répondre à ça. Merci pareillement. Bonjour, bonsoir. Merci pareillement. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes coaché, branché en ce moment. Et merci à notre big manager, le grand général manager, Papa Clovis Fimpa, Motema, Maman Doris Fimpa, Maman ni Mama. Et merci aussi à notre AG, on a un papa. AG, à Stade de Martyr, Papa Guillet Fimpa, Balobi qui est aux télévisions. Pour la Lilobae Bimapé. Mon souci est où t'as pas à Papa Guillet Fimpa. Voilà. Ok, un grand merci Nayo AG. Merci à Armel Womo. Derrière la caméra, Berlin. C'est un bébé. Mais déjà au Selinga, à Selinga d'annonce. Et puis, on n'a pas qui c'est à Souka. Alors, AG n'a pas Armel Womo. Tu es par ok. Il pas agir quoi ma salinga non ça pas qu'elle gala ma banga la comprendre de ti la be pesa ka moti mais ye na pesa moti la répondre moti là a même on a la papier. Bon rapidement tout qui na vif ya sujet na biso awa chibaso na moni ba golo ebele ba bimi ba golo ba ya ndenge na ndenge. Ok. Bagolo ba ya ndenge na ndenge ke Laura Tanas akima na mbonga ba chroniqueur yo atanki moko ya ba communicatrice ce que vous a na liloba sur ça. Voilà, je tiens déjà à remercier toutes les Gaulois, Gauloises, gladiateurs, Nyon, Sobisika, Bino, partout dans le monde en tout cas. Moi je m'appelle aussi, de fois, je me surnomme sur le nom de la fille à Papa Hervé, donc du coup, ceux qui m'a bémoré ça n'a pas biso posé la matinée n'a pas une réponse pour les années n'a biso pour la quoi robete amno biso lote ah oui que ma beza on a mis tout ça sous même moralité na mis tout ça sous même moralité donc me poser la ngaite que non nanda kuna biso na ya oui bikutwe papa biso ya ki nanda kute oui bikutwe. Est-ce que c'était nécessaire mbongo ba pesi presse mutaki manango? Non, mais c'est contre la déontologie journalistique. Voilà. Donc, moi, volume. Hein? Donc, comme quand la bonne ndeko Laurent Tendance, ceux qui n'ont lobby qui a sali malama cause pour ngape naza parmi bato ba nyonga pete na sima caméra kati fola yebi ya kati ya kanal. Ah, mais Laurent Tendance agena makambo bwendeni. Et puis ngape na ko changer maloba. Ah, rien na tali kaka na zongi mutelobi mo papa Hervé na jugement tala sima zonga moto. Ah, donc na zonga mutu na taika na bite ngana yaka na intérêt. Nana luka na intérêt moko boité pour na ko molobela makamba faire il faut na liaka il faut na saka toujours yé moko papa ko raisonner ke na la mwana na ngamboka combattante na ngabundela kanga ah soki Laurent ko lia mbongo na ye masumu na ye etali nga na salaki kaka musala papa ngana. Mais yo pe en tant que journaliste olandela ki oyeba soki eza vrai à lembo. Non mais à section sage ok on déjà mayeninga na pamba te soko ok na gauche koto kuti mayeninga ni koto kuna seke ba boaki moi libanga to mutache lokolo na kati tozala bato papa na. OK tozongela o. Voilà. Kati fola. Tokenda conférence de presse à faire ego la papa Hervé ba journaliste belé ba zombongo te ba musu ba bi kembongo ebima mais Laura Tendance a zombongo ba journaliste adunda par rapport à makambo zo utapa na bango moko bagoloa je sais pas olobi e uta na bagoloa na ebi ke ba o ba besa ko finga nga kuna olo baka bo solo kati na lobi entre nous. Est-ce que bike tonto bana to na bande ko na poto ndeti yo za mama na poto bande ko ba petit frère bana poto
est-ce que oyebi ke bato bana poto balelaka de fois so obengi na obengi téléphone Mata moi volume. tindelaka mwa western nyona oyebi so mikolo pasi na poto tozokemba tozoluka kayu oyebi ke ezala mingi bongo ti. Comment imaginez-vous une journaliste oyo azwi mosala na ye akotisi na kati ya carton ya zipi pendant 2 ans depuis ton blanc ka boye bozwi ye bolongoli ye na poto boye na ye na Kisasa événement ya monene lokola ya le 24 ya papa Hervé oyo esika eloko esalama ye wana ezaki makasa te mutenge ebima ezaki mbongo nde mutenge ebima so organisation nyonso ya presse boke kobambela moto oyo asali na 2 ans ya mpiaka 2 ans piaka. Non, elle ne travaillait plus sur la chronique plutôt. Il y a mon alobité. Tant que je suis vendre à toi, tu dis que Moutamima l'aura tendance à être nani na bakota zini na pote zanani ou ressemble. Tu dis que kuna que na sala musalani journalisme. Il y a mon de foutre la raine d'akut. Asala rango lisusu te. Pendant 2 ans. 2 ans, il y a plus de 2 ans. Oh, il y a mon corps à l'oba qui boue. Moutassa, on est sur Maramboua. A bossa, les Maramboua, la déontologie journalistique, Maramboua, ça bossa nango. Est-ce que vous pensez que tant que Mouta bossa, les Maramboua, au pays, c'est sous chargement à gérer ma presse? Vous pensez qu'on ça va bien? Mais ce qui est le Makambo Tangela. Atoko mikoko bosa na ngote na lobi boye na bimakambo yo tanga la classe tellement à répondre positivement elle n'était pas la personne idéale. Ah ok. Est-ce que Zaki nécessairement bachaye yem tazu temps belé déjà elle ne fait plus partie na liste à journaliste ou ba chroniqueuse. Voilà. On dit que l'artiste ne meurt jamais. Ouais. C'est-à-dire lelo to ebara ba mission belé na wenge ba yoka na ishute. Ba beta sous musique kité eloko te ba beta to beta ka biso te lelo so yo lo beta li solo tamusu ya guitariste onani ya mukuse o lo fombote vieux onani. Venezuela mangaye ya wenge nde ba auto organiser organisation nde ba auto betisa ba te Didier Masela fweza Didier Masela yenda ka mukuse nde ba auto zwa bango nyonso ba auto lamusa bango nyonso wana ke ba beta ba lamuka bango nyonso ba lamuka ba papa chéri ba na kati ba Weranson ba Adolphe abeta mziki. Bamanda chante. Apanda utomi mabana mabana chante kutuba mise bakimi na bango. Teto comment sujet. Ba kimi point. Pona olobake à part Jibena Wera momuke tata mobicho en tout cas félicitations bien pona ko momona ko komo la muka. Ba musicien bazwaki bakar. Yebisanga. Ba musicien nili o babetaki na wenge baba nefu koyoka. Bazate. Mais ceux qui va reconnaître qui bango va benga qui bango le 30 wana ba beta. C'est parce que basala musala na bango ata basali bané ba nesu ko beta te mais baza ba artiste musicien congolais o ba kulo ko ba kufina nte ba ko kita musuko la musa bango pe. Vous comprenez? Et ça peut kaka parmi ba biloko oyo que ta mususu et ça ba stade ba papa Hervé ba stade na bango. Ah, bo stade papa Hervé tonna ko le ya wenge. Ya wenge 4x4. Te bango ba respecta pelouse ba yaka na gazon te ba bazala. Il y a pas respecter débordement full option. Donc pendant le baquet, Laurent tendance, le quoi la bande sous qu'on travaille té. Faire pas qui ko la musamuto akufate. Donc pona yo Laurent tendance akufaki. Kasi bon to lo bani soko zo travailler té. C'est que kufite, pona biso to longo le mon panier to chom panier de tinga mwana oyo na yaki na media 2 ans 3 ans 4 ans. Kana yebi na Laurent tendance té. Ah? Na yebi té. Ngala yebi Laurent tendance té. Ngala bébé. Bébé. Voilà ce que comment c'est qu'il faut comprendre. On comprend. Donc ngala yebi té. Na la buki ka be comme mo beye wana lo ka papi melanga pe mbongo ne problème té.
D'ailleurs, peut-être que la vie est pour promotion. Alien n'a bataille qui m'a bien. Yo moninga la nyonga qui m'a pas peur avec peut-être mais on dirait peu que lia yango qui ali mbongo maman katifola et créer ba problème ba tout sous ba longwe. Ben oui, au moins le problème c'est que parce que quelque part aussi nous Congolais on s'aime. Tu sais peut-être que vous allez été Laura tendance à nga kota na ba minya ya faux. Pour surtout mais déjà bandit déjà surtout et bandit déjà et la qui bando quand le 25 le 26 non et bandit yango et bandit hein OK l'aura tendance c'est comme si chaque jour ma pesa qui est à quoi qu'on maîtrise en monter qu'on maîtrise en monter c'est-à-dire à quoi qu'on maîtriser c'est trop hein c'est un peu léger à quoi qu'on gérer charge en matin. OK. Comment imaginez-vous jour à conférence de presse journaliste, tous les journalistes sont tourner question sur le badge. Un professionnel, une professionnelle comme l'aura tendance. Poser une question. Bon, pour le badge, il y a pour le journaliste. Aucune réponse à la ça qui. Tu as mieux placé à expliquer. Non, tu as dit la conférence. On a dit, tu as mieux placé à expliquer. Réponse d'ailleurs, c'est qui tokotala yango sima tobenga bino place oyo tokotala pesa au moment où concert ya munene bongo ya papa Hervé ils a qui préparé bien avant babilo kwa les aki babilo moi aléatoire même à la conférence de presse wana muto azaki censé travailler comme presse na kati wana angamila qu'il a déjà battu à côté concert et à côté conférence de presse par rapport à l'organisation. OK. Et il a mais image de la nana image des alarafo pour répondre na place à l'orateur na bezela non jamais na conférence de presse faut appeler sa badge parce que na concert appeler ça ba journaliste sécurité na le bibo na pesi exemple par rapport à organisation réponse exacte il y a loko o eza bien organisé ngezani non ça c'est déjà résolu il y a une liste où ils a bien mentionné au bazwa. Mais Moussala na yé. Mais réponse na yé. Et les réponses moko. Oh et là qui ça qui déjà que non, il y a rien qui est fait. Eh ben Moussala na yé. Moussala na yé. Comme chef ten ya ba communicatrice. Ba communicateur nyon surtout na ba triste na ba communicateur. Nyon surtout na to chango bongo. Yon na biboy. Moussala na yé. Ils ont au point où est comment guider. Et comment être pesa biso ba incompétence na. Incompétence c'est l'aura tendance. Et ça d'abord jour il y a conférence de presse au Webi que biso doit Congo c'est officiel télévision. Page wana et tout l'année la 40. C'est peu important, c'est déjà à tout gagner aux imports. Pour biso tous bien organisé, tu to ya wana to kebi to kebi tumba, to kebi langa, to eba tout s'organisera déjà bien avant parce que budget on met ça la main pour nango. On comprend mais il y a de certaines chaînes, il n'y a pas de chaînes pardon, de certaines chaînes, vous excusez moi il y a la chaîne. Yo mom toujours martelé sur peut-être Bolanda. Amen. Au long de la partie il y a de certaines chaînes. Il y a de certaines chaînes où c'est pour monaki pour monde coupage et comment et puis le jour à concert coupage non peut ça. Dans le jour à conférence de presse. T'es presque ma chaîne est belle les hommes bon. Vous comprenez et soit pourquoi mal organisation. Il y a chef de biso baté da biso. C'est là où le bas blesse. Il y a une émission, une émission nette et comme ça la main. Comme traiter l'aura tendance comme un professionnel T. C'est comme si et loco bapé ça qui a même mais qui wana bapé ça qui a même et azalaki en fait azalaki à propriété à comme mango. OK. Vous comprenez? Tout ça parce que quelque part nos artistes on a condamné les artistes dans la biso. Bazouaka vraiment prendre vraiment en considération médias en ligne. On va la plus combo.
Non, mais il y a faut pas dire Laurent. ça. Mais le jour où on a même na ndenga TV, ba journaliste belé à TV, ba zo monter. Monica, soit tu n'y es qui est journaliste, tu fais quoi? Il y a Internet. Ozo comprendre. Voilà. En tout cas, je tiens en vraiment à ça ce considération que Cathy vient de dire. Mais tandis que pour nous booster l'événement Moboy, ce sont toujours des journalistes en ligne. Et ça, quand après sont en ligne, nous pouvons booster l'événement. Actuellement, parce que Internet, nous pouvons ça. Voilà. Ozo comprendre. Si seulement si, ce qui organigramme, il n'y a pas Hervé, mais tenez que ta compte, c'est Marambouana. Et bien. Ozo comprendre. Et bien. Papa Hervé peut-être, bah mon écart, l'aura tendance. Ozo comprendre. Bah mon l'aura tendance. Il y a combo. Mais il y a sur scène fiasco. Il est temps animé, au tel que jour on a installé, temps à animé. Je vais te dire qu'il y a combien de pératés. Mais une animation, oui. Alors ça là, on le connaît bien. Mais en réalité, on est peut-être qu'il fallait couvrir l'événement. Non, animé qui première partie et puis deuxième partie, Willy de animé. Willy animé qui oui. Première partie de mon acquis, bien que ordre et dépasse à karaté, moi des ordres puis moi qui compte à mais sur 100%, le mon acquis animé il est bien. Hein? Moi 80, en fait, moi 92% pour Nanga, animé il est bien. Vous comprenez? Préoccupation de biso et ça que non manque il y a considération il y a ma journaliste. De la part il y a fait rigola ou de la part il y a Laurent? De la part il y a Laurent Tendance. Okay. Il y a fait rigola par rapport à l'événement, bataille par rapport à n'engé na cour région de paix ouais ba wengi akala tozo ici ba mona scène. Tom sou papa bataille ka ke Laurent akala akoka pe oza pa rien ka jinga kala. Il y a rien, je te salue, ma grande soeur, je t'aime beaucoup. Alors, qu'on s'appelle la grande Dash Akala, ou bien il y a Hélène Kalema. Vous avez compris, maman qui est le titre. Or que, quand la Kolamuka, Bakati faut la paix baya. Bakati faut la baya, car c'est pour bonne compétence, ils étaient Awachi Basumazali, Bakleji Zéis Bazali. Vous avez compris, quand la Kolamuka, Banche Bonche, na Boakata Banga. Ozo comprendre tout ce qu'on va cater by batalelo. Ozo comprendre. La nengue a babete la nengue polémique, mais il fallait quand même revoir un peu de ce côté-là. Il y a eu 6 mois passés. Ok. Cathy, awachi bas sous sujet auto ou simba pénètre parce que azam moi sensible. Manda chante. Deuxième sujet on est au clore dans l'émission. Manda chante. A même ba mission na poto. Avant même événement bakeni la ba mission bakimi. OK. Azole la ba mission bazala quand même na mtema malamu ata na spiritualité au kanga. Et bon awachi basu. Après c'était fala tila banka ni baninga bataka maître ba mbwa minene bani. Mais c'est nga ape mbongo te. Tu causes non prêter comme maté. Donc il mo tcheke manda ki prêter. Bonsoir zaki poinga sa maman. pour être le ndeni qui t'a manda bwende manda chante yo manda chante ba bomone mi kate to ndeni ba faire ngona ba rêve na bango zala ko yimba ko ba manda chante na mi makambo ye mambo efingisaka na internet efingisa te ngana kila makambo voix ngana lo ba boye manda chante oza aprendeni na mambo nyoso oya sala na ko soki na lobi maître bolobi azimbo esengaka mbongo kasi azali ne prêter bongo na lobi bongo na fini producteur aye alobi ke non fona mema yo na orchestre manda olobani te memaka nga motika orchestre omoni nde toza boye na micho to ba journaliste ouais toala bata nsima mpe eyalokwa bata liboso bayembaka ya nde nini bon bamisie boye tokenda bino voyage papa ave autoki états-unis mona ya salani ana combien de mission ameme 18 ana combien de missions siko de 18 ouais bata sima bata nini il faut koyeba basala une sélection voilà il faut koyeba kana vie et maman na sala memi batu nyonso presque orchestre nango bazana combien de personnes oyo cha bato asali pe sélection maman azana combien de missions ba musicien wana bakimi balongoli mama ya komi nanu na niveau akoma ki nanu na niveau mais événement bakende ko sala basalité te akoma
dans l'uniforme mais batine la potote pas mais kabana ba Cameroun wa mboka moko boy otala bango mais prince d'Angola hôtel la même danseuse na poto danseuse à Kimi Cameroun yebisanga mboka lokwa Cameroun coup danseuse à Kimi atindelanga même na ba image je te salue affectueusement prince d'Angola ngai mona na vidéo azo yebisanga nga même danseuse tabilo na bango yango na tumbango danseuse à Kimi habité moi comprendre raté akimi na Cameroun pa mona amona eto bakeni ni bazongi ale akela bango ata soki ata Dubaï to Afrique du Sud atali bango na esprit yomba moko mais kapo même Afrique du Sud faut contrer za la kuna yo zora batebelo même bango Afrique du Sud dépend wala fala banana no malema nde yali asala kakenda na ba masa ba songe bataboche les pères papa yoyo et na ba Afrique du Sud tabocha Kim tabocha Kim ba Dubaï ba Turquie Kima na Paris Dubaï na Turquie tabocha Kima na Paris tout la mosi ya zaza poto clore na sija manda un mot pour na manda kati mais ngai en tout cas personnellement elo no le na prison manda aza déjà manda azala manda otika na manda donc ba musicien na bakima te lui il reste manda donc contrat wana eya batala ba misala te batala manda mususu eya mususu pe eya aliara lovité ya no ada bosé du biso pe toza atolobelela yo ozo comprendre ba volontaire bazala na batala ba ndeko ba potela ba concert ba volontaire bazala na mona vidéo mo tindela ngeza ki ya répétition au bandé pour répéter pour un concert les volontaires baza vieux ba o ba kimia ba yuma ba ba musicien te rêve na bango il ba boxeur ba rêve na bango tala ba sali ba OK déjà ba OK na terminaison ya ba vie na bango consolidis ba mikolo terminus ata terminaison française ya bisoté za ya ba o ba ta mais yo vanara a o se ka faire gola se ka su mukoza na au moninga moi laisse-moi vous dire une chose oui binga j'aime beaucoup papa na linga papa avec ma case nazala fanatique ya faire gola deux et sujet to sola to zonga na sujet mais quand on awa asala ndeye nezi ya baba yo ça fait papa te ça fait papa papa là ngana fia na fanatique ya faire ego retirer parole na boya makamwa boya ya landeni ngana fanatique boya ya landeni ya landeni na ngana la so ya rien ngana mwana papa pas te bele kuna basala ba TV so to benga na ngana sala ka mona intérêt lo côté na sala ka mona intérêt ya teke tolérance s'il te plaît tolérance awa mot de la fin par rapport à moi tu n'as pas ces nan au moni côté il mosala ngana kata plateau tu peux ça que tayo comme no mangamba ya nani sisi na ngate awa chibas azosala kasi maloba bozosala kasi maloba awalo bon silisa mamu tanda kimaka seko kimelo bino ata marula seko mama papa te silisa mamu nalela papa okelata malobo tola bikola plateau ngana lobiko vient nanga kumumba na chante tu es un grand chanteur de notre pays la fuite de tes musiciens ou bien présent c'est ma musicien na bango et le moyo qui nkumute ozana tu es là dans le son on comprend on met ta musique non non qui on que bête la canton non si ma solo non ozongi ba on ba tika ni wana ba musicien te OK kaya na bango suki ka wana ne bakela likuluma nzengere po ba ka sene ba na lola OK merci et c'est la âge na bango et puis ça là bien est-ce que va chauffer un poids lourd OK merci awa chibas rapidement un mot pour rapidement pena profiter pe kana pe sa vie azana mama azala na courage donc ils ont makambo basala ba wera banani ya mwezo zongela solide à fond et puis donc koza mwana njile lobelo rote mama o eza muziki ozoke na ondeni ki mwana njili so ndeni donc pour le mot de la fin là solide la mémoire na moni fona kata émission Kati faut la changer peut-être boulot ko Kati Kati
silisa mara mot de la fin mot de la fin vd pour bande ko ba mais yo zolo baté ozolo baté nani pesa bon bien ndenge eza boye balobaka o biso bakuni foti tofingaka kaka yo ka conseil na pe sauver mbala sima so ba elo cop wana memano ata bangulu na yo ozwa ata ndambu otya na kati ya compte kozwala bamisie te mpo bamisie tu bakoma bamisie ya nzala ifozwa penake no oyebi penake bleske ya terre ngumela na fere omemi ye oyebike makauza okete omemi ye nani su balubasa fona tangaka bato orchestre na biso donc faut kozwaka bato moko batimba namoni bwana posa débat omoni bwana posa débat kati fola 3 mabanga 4 mon frère le docteur Hervé Tedika Léon mon frère t'aime beaucoup merci de fola ma fille chérie I love you so much et un grand merci à notre boss qui a fait ce film pas ma maman Doris Philippe s'abonner massivement à la chaîne de aussi officielle télévision pardon besoin ambiance à plateau et puis analyse est un peu comique mais quelque part ça fait mal pour tout le monde on dit musique mais biso ba comprendre on dit que ba musicien on va y avoir ba mouvement ba comprendre ba de qui maté. OK merci tu peux partir. Nakini. Tu verras le plateau. Pas la conquérir les gars. Kende. Crazy. Pour lui passer il y a David Mbosso. Venez en Bonzo centre-ville. Non, tu peux disposer. David Mbosso. En tout cas, je te salue affectueusement. En tout cas, je dis merci à toutes et à tous. Bande ko la biso ko ngwe c'est mon problème na biso eza. Mais vale la rolinga o monete. Te lo ki otala Okitala. Yeb savie non ki otala Mbosso centre-ville. En tout cas, merci na bande ko na biso ya Congo c'est mon partout. J'ai mis no bateau bolingara ngala bateau bolingara ngate votre humble fille Awachiba sur business class de la presse congolaise. En tout cas, abonnez-vous massivement et partagez le lien s'il vous plaît. Kumatisa babone nde yango esala penanga awana vandi susu bwe bagolwazi ba gladiator nazo benga bino boya bo s'abonner pena au scène na bino awati basa zo pesela ndusa azo pesela mama. OK merci. On est arrivé à la fin de notre émission hein. Babonner na biso nyoso tout. Merci Nabino na Obosala mais challenge à 20K hein challenge à 20K surtout commune à 20K bon na makamsu sous 30K makamsu on est arrivé à la fin on se retrouve prochainement ciao Batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à Bossali Binote à Tcheli Binote promotion congolais à Pamba maison qui vient bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le